Nazayene sengo ya koyeba ete bozali ebele boso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission ezui na yango bande ko balandi émission ezui na pesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino petika ete kimi ya nzambe tata eingela o mabota mabino toko sola lelo mayemanso basali bongo komoleka la République démocratique du Congo bande ko bayike babengi balobika buya l'homme puissant image toko mona pa maman c'est bien te ezali kaka pona kolinga ko servir nation nde tozali penza sikabilo moko boyebi ete makambo ko tambola pa malamu te donc bino boyo kabiso mingi kasi ko motala penza lolenge maman c'est azali ko mitala ezali pe malamu mingi po ete epesa ka pe moko ya makambo kitoko po ete chaîne ke ndeliboso kasi bande ko langa biso na Congo awa boyebi ete océan abino azali nyama solo likolo la baye liboso la baye oyo basi bazui pouvoir na bango na makasi pe balingi ko sala yango lolenge nzengele mekelo mbamaki te bango balingi pe biso tolo bate bande ko langa partout oyo bozali penza boye bala ko molimbisa biso pamba te to ko sala musala wani ali na cafouillage toko pesa bilota musu bomo lokola tozali lokola tozali te kasi tozali pamba te toko luka ngonge belemi na mo esika moko to telemi beto tuti biloko pe to lekani yango tolobi nzambe akosunga soki tolongoli chilombo la pouvoir pe Congo ya biso ezu bonsomi nde bokomona ete tokosala bilo musala kitoko lolenge musala ezalaka kasi toali bobelela mwako kima na mwako batama yango bokomona bo équipe pour la télé des États-Unis d'Amérique senge pe to benga poto sola mana nangana kunya dolanga nzamba pambola bilo na ebete boli malamu na 2025 oyo mona mère de Brino na Autriche nzamba batela lik bakanaki prisonnier de Jésus toujours en Autriche nzamba leka kozana na bino kila mejende talo take tumankane contre boklelo konde fam pekato ata koto solite kasai koliki ete nzakomba abateli po ete toke sango ya mabete ya soleil bayi bangai bande ko la libota bobimala shabiane mama sociale na banzete bozai bobele madame na akene pasteur Willy atakotoka nite kasina ebiete na église Mont Carmel mobimba boali malamba mama missionnaire na plus rondé na mboka nita babe il faut que yo moto pe bakoko lumumba mama odeti waku na liki ete ola libota boboali malamu Guillaume Ngangulau atakotoyoka nite na ebike boali malamba Jijo Dimba boali bongo bayike penza na kati wana ya mikili ya bapaya ya ngele ya bafilika tope ya mindele boali penza bayike bipai biso boko benga biso na Maroc na Djibouti boali bongo na bamboke bele na Madagascar ndeko boka komeli biso ngana na Madagascar kasi na likolanda yombala ya yambola leli la lobi nzambe apesi biso pe mwasi ya boye kolo batela merci papa na Madagascar vraiment bozala malamu tozali yango tolobi bo partager be mission bo s'abonner massivement bo partager be mission bo liker bo tia ba commentaire ba suggestion pe ba j'aime bo bunde tuba po ete bato ba yiki na ba yoki biso te bato pe ba la posa ya koyoka ba ete Congo ya bango ko tamba lolenge ni kasi tango yoko mono ko partager te maman Célestine to soli na yote mais na liki ete prompt rétablissement to ko moyo ko bengo to ba santé papa Michael to bengani te papa langa Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka ilipasa langa inu ya se ante live bande ko banso bali bongo na Canada na Florence ba mama Sidonie ba Chantal Tambila ba mama moto mojali moto mozima mite assalamu alaikum na mama Jawa to bengani te kasne likete wali pena malamu nzamba ko batela na bino ba bali bongo na South Africa ba mizima na ngai na mboka ya Gilo mpingana na Lompingagi merveille kitoko papa na mama bino banso oyo bozali nzambe alekala kopambola bilo baporamento angolano bondia botard de bono terre monsieur kokomela bino mamour d'angola na mokite na Florence ya Matondo Mido nzambe alola apambola bino banso bisika biso bozali kasi likambo to nango ya linini likambo lia motuya ezali likambo oyo Félix alingi kosala mwana mboka Martin Fayulu Madidi yango nazali kobeta mbela yango nazali koloba océan lobi to sala baction bande ko ngai toko regretter parce que sika et ali na bato babale o toko bunde tumba Jean-Marc Kabund o bazolinga abima aya po boyoki de bani ne bimi infiable opposant Jean-Marc Kabund o bako benga lelo de prison à président de la République le moto abimi na boloko directement comme président de la République. Je ne sais pas, on va critiquer, donc analyser, donc conscientiser, donc mobiliser, donc sensibiliser, donc ça éveil patriotique, bon, mais c'est un peu que l'on l'appelle comment il a volé. Des prisons au président de la République. Pour éviter Joseph Kabila
à regagner. Hein, Papa Denis? Bako empêcher mon amboka Martin Fayulu Madidi. Parce qu'il préfère qu'il naisse 2028, c'est lui le président de la République. Bon, ça le sondage. Bon, qu'il est partout, c'est Martin Fayulu Madidi, le président de la République démocratique du Congo en 2010, hein, 2028. Parce qu'il y a en 2018. Et pour la 2028, Bako pesa yebo konti. Sika etumba ekomi parce que mon amboka avec ça tulombo. Mokanga mina moleke, prénom Mimbenga. Tout mon anité kasebi gliki te boli malamba maman missionnaire. Na Suisse maman dolo to benganité, maman na jolie, mais na likiete Nzambe abatele po ete toyoki sango ya mabete. Année 2025, ezali 7. 2 plus 5, ça fait 7. 7e jour, la Genèse. Dieu se reposa pour na kosala. Donc, 7e jour, ezali Seigneur to bima. Peto soit bopemi. Parce que Dieu se reposa le 7e jour. Et puis, 7e jour, nous avons fait Israël dans des travaux pénibles pour la continue de Mose. Alors, et Seigneur, le peuple congolais, parce que la vision de Nzambe beaucoup la kala. Le sakompaka. Pe ba bundeli banso ya République démocratique du Congo ba ba ko bundela Congo la solo pote zo bosen boango. Il faut automatiquement tous en réponse. Il faut automatiquement to longola misala makasi au mona mboka fait ça toi tu lomba ko sala biso. Mais sika mona mboka tali ete na kati ya chrono na vitesse à croiseur au makamndenge zo kende na ali lisusu na mpe mate. Et Seigneur ça la recours na mona mboka Jean-Marc Kabunda. To sola malamu yesika abima na lisikulu te oya kotaki nango boloko kasi abima na lisikulu ekomi problème ola kosola parce que bona mboka Jean-Marc Kabunda zolinga pe abima opposa boko soka ye amene pe troupe la la décision finale na ye mais soki azongi vers mona mboka Félix Antoine Tshilombo et alokola a perdre moi balance na ye na lolengo ba kosola na nyoso o elekaki na maye oya lobaki akobalokola a se contredire. Et puis, bakoyoka na te na vision etamboli parce que base ils ont réclamé fort que esengeli mona mboka pe Félix Antoine Tshilombo atika bokonze pa mate atamboli ngo malamu te. Sika bakoluka ba possibilité ya ko benda pe mona mboka Joseph Kabila to akoyoka na ba maya na ngambo na ba kasi mona mboka Joseph Kabila lobi nzangeleke seleka tolapaki ngai na yo toko kende bobele malembe pe mobeko likonzi eko kati na biso likampamba te moto akosenza yango alite moto akolongola yango alite bobele biso mibale tokobundela lenge toyokanaki ndo moni sika mona mboka Joseph Kabila akojonga pe bino boko boko mona misala boni ekosalama sika moto akoyeko intercaler biloko wana nyonso bobele mona mboka Martin Fayulu Madidi ndebo moni ba bandi kolingela ye boula la terme ya kikinois mpamba te bamoni ete ali na moto ali na peuple ali na bato pel na moto sika balingi baloba ete lisikulu moye oyo apesaki bongo la nation na suka ya mvula pona kotalisa bango pasi pemba ye oma akoleka ezali tribal. Est-ce que les secours qui a tribalisme? Est-ce que les secours qui a tribalisme? Ils ont qui tribal. Bilo bato boyebi ko manyola le côté ali français. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Asala ki makama be ya tali tribalisme na kati. Nde menace ba ko menacer sika. Maintenant, si mon amboka Martin Fayulu Madidi des allés rendre automatiquement, directement, le français peuple congolais faible. Pourquoi balingi basala sikoni to menoncer ye? Tango ya koza na menoncer, bato balobelaka ye bakita. Flamme ya Congo ekoya. Parce que tendance à bakinois, esprit eza déjà likolo. Amo seyaka ofunga bilo miso. Yango toza koloba bu. Il faut qu'on change de stratégie. Parce que Mouto a zo contrecarré ndenge bolobaka lokota le français. Elle bobele mo mboka Martin Fayulu Madidi. Yende akosala père. Na bato banse. Peu importe ndeko moko
akolo balanga lobi yé pas ali très peu complice. Oui, na partie oyo moni ete mona mboka Martin Fayulu m'a dit des ali très peu complice. Mais na partie moko boy onga siko zo fungolo vérité azo sala père. Yende azo bangisa yango moni balingi siko basala ni ba intimider ye. Ba koma lokwa ko intimider na résidence de côté de ba soldat la siège de côté de ba soldat ko yako luka lokwa mbutu po ba affaiblir lo lenge ya décision oyo mona mboka za ngo sikala peuple pamba te ako tombo mapena lo lenge la ye soki boko yeba te na ko yebisa bilo bosolo yango bango basiba moni lisu wala balobi nokite to ko perdre banzela pour la 2025 eza course mosusu 2025 eza libération 2025 eza tikanzela mona mboka tikanzela Fayulu aleka tikanzela Fayulu aleka tikanzela Prezeli aleka tikanzela mona mboka aleka tikanzela Fayulu aleka tikanzela Fayulu aleka siketumba wana nde bisika la kufaka yango lokwa na yebi balobi tala wana chena Fayulu ngoya oyeso wao teli de tumba ye mabe sika to ko yeba te Jean-Marc Kabunda décision finale. Qu'est-ce que dit Jean-Marc Kabunda? Jean-Marc Kabunda lobi soki na kobima na bima pembe bo reconnaître été j'avais dit la vérité. Et yakabe base pe ya IDPS balobi biso nyonso tozo soutenir Jean-Marc Kabunda to sala boy mais ya copte ya cop ne ba boy vérité koto ya pe mona mboka Costa Mutamba atikali sibate kabo ya video to kabona poto te sa ya boma carrément policier ndabo banda déjà ko sambila allez bo sala prière mbangu monsieur bo sambela nzambe mbangu mungongo makasi bo senga bolimbisi na bato nyonso botala mabe bato bubuma pasi pe ma bandeko mituka ya la police ekoleka na pilo kasi toko senga nde bo surveiller ka bango pe comme pe cop ya la police le vrai colonel bazokanga bango te bazokanga bayimboka tango bakouta moi kolukaka mpanga la bango po bazala béclaireur est-ce que béclaireur wana bayebi penza ya solo bakuluna to bache béclaireur po ekoma cop lobi biso moto monaki yango na 0R cop mutu ke telemi cop bandeko langa telemi cop kanga bato comment ba $20 ba $10 te bosala mosala nzengele ke ministre lobi po baza koyiba baza kokata mebilo bokangi ba innocent ba wewa bazonyokwa yango tobeti mbela tolingi kimia mais kimia yango na Congo tobwaka bombe Félix onyokwama ya kosakala te bandeko langa quelle souffrance esala papa wana onyokwama lolenge oyo ilongo banete Martin Fayulu m'a dit à kozalaka jamais na danger na République démocratique du Congo ba opposant ba vrai opposant o baso bunde la nation na bango ba kozalaka en danger te na mabe na bango parce que pouvoir ezalaka opposition ezalaka c'est que pouvoir a comme ko intimider opposition wana est sous pouvoir te alors to compte peu ko intimider pouvoir parce que pouvoir est censé à kosala musala bien pour peuple habita malamu ce que comme ko yela biso ka intimidation to ko kanga to ko boma boloko te voilà eza pouvoir ya malonga le sauter po mokonjo aza mokonzi ya malonga abangaka te opposition sala musana kasi pouvoir euti wapi l'opposition bango lobi bazaki bopposante mais ndeli lelo bazokoka te ah bofinga Kabila pamba yango moni peuple lobi Kabila papa sala ozonga bana bayembi yo na nzembo Kabila sala pourquoi peuple comme ko sala bongo parce que bino bosali mabe plus que Kabila mais siko na ngambo o balobi non
Nous voulons la paix à tout étendue à la République démocratique du Congo avec Martin Fayulu Madidi. Maboko Pembe, Makila Ezate, Nazo Pasolanzela. Yango wala toujours senga na ba Congolais. Ba vrai Congolais, ba vrai compatriotes. Ce n'est plus le temps de baisser ma bras. Ce n'est plus le temps de la pour ou contre. Ce n'est plus le temps de la X ou Y. C'est le temps il y a qu'à bannir tout le monde et qu'à créer tout le monde pour tous à la bien, tout le temps pour la voix bien. Il y a un peu de senga na bino bo s'abonner na chaîne na bino. Il y a Nikota Mutunga. Il y a un continent Angleterre na mboka ya Clovis ta Mutunga. Daniel Ngenda. Charlie Chobo, Maman Jovi. Bino tout. Mon mère de Brune en Autriche. Pour partager mes missions. Toza ebelé. Pour liker mes missions. Bo bunda combat ya chaîne na bino ya visibilité. Bo ta l'émission du début jusqu'à la fin. Ba maman ya moto mojali. To sala musala malam na Congo parce que to comme na 2025. Eza année ya grâce du Seigneur. Mais to reçoit grâce à ndenge ni sobi to lali. To reçoit grâce à ndenge ni sobi to tambola malamu te. Siège a décidé cette fois-ci muto okota pa sakajanga okota la ba Congolais. To tika lisusu te. Parce que beauté vie à battre belé à décider à ce que nous avons malamu la justice ya mbalo to kosala o tche tu tche o bomi ba bomi o tumbi ba tumbi to ko tambola bongo parce que mboke fait tambola bongo ya te ke boye pa Martin Fayulu aleli la justice c'est ça nango le côté boke pa Martin Fayulu la siège na ye ba siège de vos ba maître Mouza ba maître Nikoma Yengele prompt rétablissement na yo mais c'est quoi ça li ba ke na ko plaider là tu ko plaider non on plaide plus si quoi comme boye na menace beaucoup na menace bomi ba ba bomi bo tumbi ba ba tumbi parce que histoire il faut qu'elle est bon na c'est parce que toujours sensibiliser peuple congolais merci la petite sœur propre Mireille hein Mireille Landou Fondation Lukoki tozo bundaka etumba ya lolenge ni to kosala merci la maman Madeleine na association comité ya ba maman Viltaneuse vraiment merci na yo tozo luka ba voisin moyen de ni ke hôtel la bana to ko benga ba maman mususu bandeko mususu parce que tozaka ka na katia janvier oyo bonne année za la ka visitation pe ya bana et ozala malamu mingi la banzi mikolo misako ya bokomona Mireille Landou na Fondation Lukoki ba kosala pe moi pas na Fondation Social du Congo pour la kokenda kaka ko luka lolenge nini ya mwanzoso to pe moi eloko e kosala kaka bien na oyo bisika bakokokela tika nzambe alola pambola bino to lité pour la nation congolaise nous voulons la paix to bunde tumba ya bosolo et tumba ya mboka la biso kasi boko intimidité mwana mboka Martin Fayulu Madidi atelemi wana lokolo opposant wazali couper ça pole po ete bayi kongomani bazala malamu papa océan toza na posa bo libérer mama Tabala toza na posa la bango s'il vous plaît bo bunde tumba ya boete na tango la bino na Kabila botala makambo bosalaki botala lolenge bino kuto bofingaki me ba peuple congolais ba na respect na bino ba koloba kaka toko keleka kala système ya critique bo peser bilan la bino nini bokola kisabiso na 2025 et loko nini ya malonga lelo be élection ko sala malobi na Sénat et ko sala malobi bozali ko proposer na bato oto ebi metoko beta nkimo mikolo mizali ko ya merci na kabo ya donc plus on échange pas l'équipe qui gagne. Merci, n'a pas budget directeur recherche stratégique. Personne n'a sango mo comparer be miso babiso maman Pierrette toi toujours ensemble. Tout bunde tumba ya Congo na bolingo na lisanga na bomoko. Na bo bo pikiri ki wa bokundu bonzo to babiso po ete to longa lekamba. Ndiko na sema este ba fetete, biso pe to fetete, to ina mantanga, to longo elamba ya mpili, to la telamba ya esengo. To bunda etumba. Moto oya telemi na ndela pona ko barrer route. Na makama mabe esala na mboka te to pese maboko kasi oyo akoya pona koluka ete mabe ekoba bobe na mboka to kopese maboko te pe to kotala ni to koyiko sana na mikolo mizali ko ya pamba te nzamba sa pese biso tout auto na ngoposa to kokosele so makamo na londo te nde to bunde tumba po ete bonsomi bozo na mboka la biso ngai na bilo to kotala mikolo mizali ko ya personnam da kumuda Newman personnam Segé Mignon Maniata merci encore une fois la Jésus de nuances Ferregola pour être au tel sagi boleli ndeko na yo to le la dakumuda attention pasteur Mike attention la balangi no lokuta no ko sakana nzambe ke ba pamba te bikoyela yo okoyeba te aulo wala to bunda di